www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz. It's simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Merci mingi na bato balingaka Lamine donc vos journalistes du Saint-Esprit nous savons toujours avec match qui te commence avec les meilleurs c'est www.potonapoto ba pour la ba ni maté ba bilio to na sanga ma ya maman na biso pour nzongo o l'autre qui na dernière image na ye na morgue il y a Sarcelles avec boutique ndimo beauté fait là des meilleurs réalisateurs de Paris nous alara toujours qui on prend on ba image mais bien ba site nous boloba qui trop mais dernière image il y a morgue tout le monde binoté mais ça il se passe. Avant le balikambo, il faut zélana tina souka na pour le balikambo. Beauté qui ndimo beauté frère yo. Beauté image TV yo. Poto na poto yo. Mais bah si tu me sous boloba qui na mort tout le monde binoté. Tous avez pas tout le monde la bino. Merci mingi Tolanda et Bembe na kati église na Château Rouge. Après on a Château Rouge toujours kende ko tire Bembe ya maman na cimetière ya Pantin. Na ndeko na One Love Rita Kimanga mwasi ya Mulai. Beauté qui nous beauté frère meilleur réalisateur l'accès bango biloko sika tokuna.
S'il vous plaît, maman. Maman, s'il vous plaît, maman, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, excusez-moi, s'il vous plaît, les mamans, s'il vous plaît, les mamans, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les mamans, s'il vous plaît. Bon, c'est sûr. Même pour nous qui faisons ce travail tous les jours, ce que nous rencontrons, c'est tellement triste. Et quand vous vous retrouvez devant une situation pareille, Bibi, tu as raison. Tu as raison parce qu'on n'a qu'une seule maman. Oui. Et quand elle n'est plus là, c'est difficile. J'ai plus de maman dans le monde. J'ai plus de maman. On n'a plus de famille. Même pour les sœurs. Perdre une sœur telle que Maman Biavanga, celle qu'elle a été, aujourd'hui, les mots restent. Mais c'est ça aussi la vie. Comme l'Éternel lui-même le dit, chaque chose de son temps. Et à toute chose, rendons grâce. Maman a vécu. C'est ce beau souvenir, ce qu'elle a été. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Bible lobby il est temps pour tout. Ce qui toque plus dans Ecclésiaste 8, 1, 8 à 10. Bible zoloba moto azali propriétaire il y a souffle de vie na yete. C'est bien la circonstance oyo et puis si passe na ba connaissance na biso pe la famille na bateau pa y a polina na ba bien fait na ye kati na mokili oyo toujours répéter chaque fois alinga komona ta mokolo moko te moto a souffrir mais nzambe wana akanisa ya polina na livre des souvenirs ya ye amonisa ye ata bokonzi na ye yango nzambe wana kaka ameka pe kobondisa mitema oyo paye ekoki komitungisama nzambe akosunga famille nzongo ezali famille ya désordre te ezali famille ya la paix pai ya polina atiki baleki na ye bayaya to mpe bandeko bakamarade kimia ekowumela mpo na libela bon tobondeli tokani misu. L'Éternel Dieu des armées, nous te rendons des actions de grâce pour cette circonstance que tu as permis, Père de gloire, de réunir dans ces lieux. Père, à cela, ce n'était pas hasard, miséricorde de Dieu. Tant yo salaka makamuna tant yo poyo zali souverain, miséricorde de Dieu. Na tikali yo tango kitoko oyo na maboko na yo, Père de gloire. Tala mitema ezu pasi na komona moto mondele oyo koko le monana o libota moko nzambe. Bible lobi dans toutes circonstances to yeba ko remercier toujours comme na yo. Nzambe c'est peut-être circonstance oyo moto ko interpeller moko na moko pour moto prendre conscience pourquoi oyo koko le kaboye. Kasi nzambe prière ngai to mona lelo bondisa mitema oyo pai wapi pota et koko umela pola libela yo zali nzambe. Na famille oyo ya polina nzongo papa sangi salibota oyo bazala ini moko nzambe bo moko nzambe afin que monde et mona ke oyo nouvelle vie mususu ya famille papa yo zali nzambe okotika na nzambe pola libela tala pa ya tiki bana pa ya tiki bandeko atiki bakoko nyonso moko nzambe totiki na maboko na yo kombo mosusu te oyo biso to ye ko kembela na oyo sika ezali kombo ya Jésus Christ de Nazareth oyo akufaki ezalaki longa pona basantu moko nzambe na bebisi nyonso oyo eko confesser comme na yote oyo eko yana ba distraction oyo eko yana ba esprit ya désordre oyo eko ya pona bokaboli na famille oyo ya nzongo mosika na kombo mosusu te na kombo na Yesu Christ. Zambe yozali maître tantôt par circonstance, yozali prince de la paix, moment oyo kitoko, oyo bandeko va porter soutien, pour baya ko soutenir biso mo konzambe massivement, kanisa bandeko wana, lokuma sa jona mboka na yo, neto bombeli tolobi, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Donc, tous en a, moi, 10 minutes de Tikali, tu continues le recueillement. Et après, à 11h, tu n'auras pas dit.
Merci maman. Maman, merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les bus. Prenez les bus. Prenez les bus. Prenez les bus. Allez, s'il vous plaît, on va sortir. Attention, la deuxième porte là-bas est cassée. Ne la touchez pas. Donc, si vous pouvez déjà sortir.
Oh Jésus, papa. Oh mon Dieu. balingi basala discours ya libota po batalisa bolingo bazalaki nango epa mama na bango po batalisa lolenge mama na bango afandaki yango na yambo nabengi mwana ye ya liboso ya mobali ndeko Gelor akopusana po ete ayeba kotalisa bolingo azalaki nango likolo ya mama na ye Gelor. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci. On avait fort au salut pour la famille Nabiso. Un grand merci d'abord à ma famille pour tout le soutien apporté pendant cette épreuve. Et tout difficile. Les derniers moments passés avec notre mère. On a vu pas mal de choses dans la famille, le soutien. Elle n'était pas seule. Elle n'a jamais été seule. Elle avait un grand cœur. Elle a toujours voulu être à côté de quelqu'un, de la famille, des amis, des connaissances. Et elle était forte. Voilà. Et je sais que là où elle est, elle nous regarde. Elle nous regarde. Et je pense qu'elle doit être fière d'elle. Parce qu'elle a accompli quelque chose de grandiose. Elle arrive en France seule. En 85, elle arrive en France. Au jour d'aujourd'hui, on est en 2017. Si on compte les membres de la famille qui sont là, on est nombreux. Je ne pourrais pas tous les citer. Et tout ça, c'est grâce à elle. Donc, ma mère me disait toujours, la famille c'est sacré. Et son étant, c'est vraiment sacré. Le plus important pour elle, c'était ça. L'argent, on s'en fout de ça. C'était sa famille, ses sœurs, peu importe ce qui se passait. Aujourd'hui, je vous vois tous là. Je suis content parce que ce qu'elle aurait voulu, c'est ça. Vous voir tous unis. Amen. Peu importe que ce soit dans la joie, dans la douleur, mais que vous soyez unis. Et j'espère
que pour beaucoup d'entre nous, ça sera une leçon. Parce que moi j'ai perdu une maman, d'autres ont perdu une sœur, d'autres ont perdu une amie. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Celle qui est partie aujourd'hui, c'était ma maman. C'était ma maman, c'était quelqu'un de bon. La seule chose que je retiens d'elle, c'est le courage. Elle me disait, si tu veux porter mon prénom comme moi, il faut être courageux. Et c'est la seule chose peut-être que je tiens d'elle, c'est le courage. Et je vous remercie tous. Je vous remercie tous. Si on pouvait faire appel à Laura. Laura Cyr. Laure. Aujourd'hui, si je me suis mis à écrire ce discours, je veux que tu saches que je l'ai écrit avec tout ce que j'ai dans le cœur. J'aurais tellement aimé te présenter mes futurs enfants, tout comme mes parents ont pu le faire avec toi. Malgré qu'il est trop tard, je tiens à te remercier pour tout ce que tu as pu faire pour nous, que ce soit pour la famille ou pour des proches. Pour ta joie, ta bonne humeur et ta volonté. Se mettre dans la tête que tu seras plus à nos côtés nous fait mal au cœur. On sait qu'on partira tous un jour, malheur d'aujourd'hui on ne te voyait pas partir aussitôt. Mais si ce jour est arrivé, c'est peut-être que tu étais arrivé à tes fins. C'est le destin. Dieu en a décidé ainsi. Je n'ai peut-être pas eu le temps de te dire ce que je ressentais pour toi, mais sache que la mort n'arrête pas la mort. Je t'aime.
Maria Losako, Otondi Gracia, Mokonde azali na yo, abénisi yo yango ya basi nyonso, abénisi mpe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa po ntango ya liwa na biso. Amen. Maria Losako, Otondi Gracia, Mokonde azali na yo, abénisi yo yango ya basi nyonso, abénisi mpe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa po ntango ya liwa na biso. Amen. Maria Losako, Otondi Gracia, Mokonzi azali na yo, abénisi yo yango ya basi nyonso, abénisi mpe Yesu mwana wa yo. Sainte Maria, mama wa Nzambe, sambela po ya biso basumuki, sikawa po ntango ya liwa na biso. Amen. Tosambela Nzambe yo tambolu, tokotika ndeko ya biso maboko na yo. Tozali na eliki enene tendance ke mokolo mwa suka elongo na bato banso baweyo boya. Ye mokonzi tokotonda yo botondi mpo malamu manso opesaki mosali wa yo ntango azalaki na ino bomoi awa mose. Mana manso makolakisa biso bolingi bwa yo, makolakisa mpe lisanga tokosanga na banso na Kristo. Nzambe ntango tokosenge yo, otandela biso mato oyo ndima losambola biso, oyamba mosali wa yo ndako ya yo. Biso baye totikali awa mose, tolendisa mitema na mateya yo, oya Kristu mokonzi wa biso, obileko biso seku. Amen.
www.potonapoto www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika la kaka na poto avec la mine d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo 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 alege moyo lele kembo yo mama alege moyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege moyo lele poto na hosana kembo alege moyo lele. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz. It's simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service.